Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malouk met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour, mbote mingi na bino sito ba bolingaka maman Eliane. Tunapesi no ba mbote, ba ebo ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bandeko na ngabola muki bien. Na ba kolala muka habitude ti. Ezara lika mongolo. Soki to lali to ba raté soki na tongo to muka. Kolala ezala ka volonté. Me muka ezala ka nde volonté ya Nzambe. Voilà pourquoi na nga koyeba ba yeba ngai, ba yebulinga maman Eliane tu me ba yebotala nga so bozama la Nzambe azolokumu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawala musu na makasi kimia ezali. Mais toyebi ki ata biso ba musu toza na kimia, mais ba musu na tango nde tozo ba baza na ba hôpitaux, baza kobela, ba musu baza na ba prison, ba kanga peka par défaut, ba musu baza na banzela, ba musu baza na ba train, bipa na bipa. Alors ndeko, ceux qui ozu moi temps na yo, moi une minute ressemble la kobosa na te ko chape bandeko musu na kati ya losambo parce que Bible bien biso était prier les uns pour les autres. Merci mille amis sur la maman Eliane. Merci na bien oyo sepelaka kota la maman Eliane tu merci na ba oyo bo partagera ba émission ya maman Eliane tu lelo to kosola penza makambo etali mabala. Bienvenue dans votre émission préparons-nous pour le mariage. Ndenga lobaka na bino ete bana bo benga ba mama bo benga ba papa. Émission na bino yango ebandi préparons-nous pour le mariage ensemble suivant maman Eliane tu ndenga lobaka toujours que ndenga na ko vanda bo émission nga za pona ko bebisa te kasi za pona ko bungisa mais mingi na lobaka so za mutakanda kotala ngate. Si ko za mutakanda kotala ngai te po ko sepela na ona ngai te. So ko moni penza ko za mutu yakanda kotala ngai te po sepela na ngai te. So moni za mutu aketo kotala ngai te po sepela na ngai te. So moni ko za fanatique révolté kotala ngai te po ko se kaka ndenge na bokili tama boloko mama Denise. Omona ngo siliki kaka po za mutu yakanda. Poza mutakana ngone so mono za muta motema bololo kotala ngai te po sepela na ngai te. Ngane na yaka boy na rapona obebisa te na rapona ko bungisa. Le mariage est institution divine mariage. Alors lelo tokosola penza likambo oyo etali libala. Mais avant to kota likambo oyo etali libala. Merci na bino nyoso tu oboyambi ba émission oyo nyoso tu ezosala mala mikolo na moni moko kontelenga abi okomi na 4 émissions déjà na okoma ta na 40 problème ezati parce que émission ebotaka émission mususu moto azalaka soki avandi asala émission bato batalaka biso bato ya mayele na lobaka na Hélène Nitu TV. Ce n'est pas la quantité qui compte mais c'est la qualité. Ata na talamika na 10 personnes mais bazala bato mo ya qualité, bazala bato mo bazana compréhension facile. Ba capter makambo oyo nga naza koloba. Ole nazala na 40 personnes batalanga et puis bazo eloko moko te, ça ne sert à rien. Je préfère natama na 10 personnes mais 10 personnes bazala bato moko ya qualité, ba comprendre ba sens ya émission oyo na sali, tope ba émission oyo na salaka. Ce qui émission moko ya salami et que moto avandi a tout sami okomona bengi. Abi maman Eliane, émission no sali eza lokolo bilikamunanga. Tala pe yange zabwe. Tala pe likamunanga partager yango bato babengaka. Partager pe likamunanga e. Bande ko musupe ba yoka parce que nde toza boye na vie.
eza na bato mosusu bakoma déjà désespéré na vie, eza na bato mosusu baza na ba espoir na vie, eza na bato mosusu atali vie ya moto abi yevi na eza boye yango ekozala boye te, yango ekokoma boye, est-ce que ekozala boye yango wana lelo mundele asali biso bien, toza na réseaux sociaux eza koyede biso po tokoka communiquer, réseaux sociaux eza koyede po to communiquer. Nalobi teke bato nyonso bakotala nga balinganga te. Yesu Masiya kutu nzete ya mobesu oyo ayaki mpona kobikisa mokili. Bato nyonso balingaki ete bongo ngai moto na masumu, bongo ngai nzete ya kokauka. Namela nanu mwa jus na ngai. So oza moto kotala te. Kande namela jus boye. Nasekaka mpo naza moto esengo, mpo nga naza moto akanda te, yango nasikaka mpo naza moto esengo. Kanda ebimisaka baride. Kanda so oza moto akanda okengaka munoko nwani nafa na onwani obimi baride omona obimi baride avant un peu de jus d'orange ça fait du bien. Lelo bofungola penza matoi bolandanga na bokebi nyonso parce que lelo tozosola makambo oyo etali mabala oyo etali libala ya ndeko mwasi abengi ngai pona likambo ya libala ya ba parents na ye. Mama Neto na bengi yo par rapport émission mo saki o cheki titre lobby likolo ya soumission. Oui, libala eza institution oyo uti pa ya Nzambe, mais Nzambe azosenga na mwasi azala soumise na mobali na ye. Nzambe azosenga mobali alinga mwasi na ye. Nzambe abina mwasi yo zala soumise na mobali, abina mobali pe yo pe mobali linga mwasi na yo. Bolanda lisolo oyo boza très attentive, to bolanda ngona bokebi na yebisaka bino toujours na Eliane Nitu TV, c'est du vrai, du vécu et du quotidien. Ndeko mwasi aye kopesa histoire ya vie na bango, ya libala ya ba parents na ye. Abi maman Eliane to botami papa maman to botami toza 6 ngana sa na téléphone service de la Providence. Bon comprendre il faut répondre à téléphone parce que allô maman bonjour. Ça va? Ça va, maman. Est-ce que je peux vous rappeler d'ici 20 minutes? Il n'y a pas de souci, maman. C'est juste pour prendre des nouvelles. Ah, d'accord. Tout va bien. Dieu fait grâce. Demain, j'ai une prestation. Je suis tranquille à la maison. J'ai une prestation demain. D'accord. Je te laisse et tout ça dans... Oui. On se rappelle, hein? Ok. Merci. Bon week-end. Merci. Oui, maman Eliane Nitu, nazala musala na ngana sala ka service traiteur la Providence. Soko za na posa osa libala, olingi libala na ezala bien 16 ans d'expérience. Olingi libala ezala bien, libala ezala kitoko, batu baya bakuta qualité. Kokende musika te. Numéro na nga téléphone eza wana benga maman Eliane Nitu. A part wana maman Eliane Nitu, na sali pe musala mususu na mboka na biso Congo. Bino boyebi la Providence alonga nzala. Maman Eliane Nitu na la providence alimentaire na Congo. À la providence alimentaire na zo sala ba livraison na Kinshasa Mobimba. Soko bengi ngai o passer commande na yo ba okende ko livrer place nyonso tozali ce que zaka na Kinshasa o koza livraison na yo attend eux en heure. Alors boss la confiance. Chez nous le client est roi. Pas na biso client azalaka roi. Na profiter na pesa pe merci ming na bande ko nyonso o ba sala confiance na service traiteur. Vous savez traiter la Providence, oui, moussala na ngaya mwana. 16 ans d'expérience. Oui, naza entrepreneur, moussala na sala ka yangwana, moussala na futa ka impôt yangwana, moussala o mundela ya binga na ngo yangwana, moussala o nazaka na fiche de paie yangwana. Service traiteur la Providence. Alors faites-moi confiance, même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98% vous allez être satisfait. Parce que 2% on a tout ce que Nzambe nda sala makambo parfait. Biso batamukeli, tokoko sa makambo parfait. Ezara Nzambe nda sala ka nyoso malamu. Na mela moi jina kitsa motema, bola nanga na bokebi. Lelo to so likambo libala.
Moi eza makasi hein. Moi ezali. Ndeko mwasi ayebisinga maman Eliane tobotami na libota tozali bana 6. Bana 6. Naza mwana suka na libota na biso. Papa na nga na mama na nga babalani baboti biso dans le mariage. Na kati ya libala. Mama na nga zuizemi libanda te kayepa te. Babali en bonne due forme. Nde mama ayekota na kati ya ndako ya libala abandi kobota biso. Na kobanda kobota biso ndenge mama azobota biso papa na biso azalaki bizaleli malamu te. Papa na biso azalaki na bizaleli ya mabe. Boyebi bino moko na Afrique ndenge ezalaka Paul Kamunazo ebisa bino eza ndeko oyo abotama na Congo lokola nga na bino. Oyebi na Afrique ndenge ezalaka mwasi aza likambo koloba te. Et surtout na ekolo oyo ya bino alobi ya ngai ngabi vous m'avez pointé du doigt abi mama Eliane ekolo na bino ngabi mama abi mama nitu ekolo na bino yango nde ekolo na ngai mama na ngai azeki na eloko ya koloba te na ndako ya libala e mama aboti biso basi oyebi ekolo oyo ya bakasayen soki mwasi aboti mwana mwasi bazomona eloko eloko pamba soki mwasi azobota bana basi bazwaka na valeur te bango balingaka mingi so boti mwana liboso bota mwana mobali ba o bakoya kolanda sima so bazala basi mais liboso bota mokonzi ya famille bota mokonzi ya libota mwana mobali babosa na rake bana eza domaine na nzambe nde apesaka mais bango bazaka na exigence wana mama oyo aboti mwana liboso mwasi ya mibale mwasi ya tina bana 6 mais na kobota wana papa tortiraka mama papa anyokolaka mama papa amonisaka mama pasi mais mama na ngai baparent na ye baza koyebisa mama kanga motema libala ezalaka bongo sambelo bota mwana mobali boyebi nde toza boye ekolo na ekolo eza na makambo nango bofungola matoyi malamu boyokanga malamu zwa mwa verre no ya jus na mopanzi omela lokola ngande na wamela boye tia mwa verre no ya jus na mopanzi omela ninga na wamela boye okitsa motema abi naza mwana suka ya libumu ya mama na papa soka ka papa mama boti omona kutu famille papa babi ya boti so ligorodo en tout cas abi oyoki penzako tata mwasi alobi na mama yango yokotika kobota tanga boti mwana 4e abi yokotika kobota te yo muto zobota ka bana basi na bana basi yo zobota eza père ta famille biso tokozo ba kombo awa te bana mibali nde bazongisaka famille bapesaka kombo na famille bana basi yo zobota kombo na biso nyoso ebebi tokozala na kombo te okokotika kobota te osaka kobota mama kobima akeli na libota na ye tango okende famille bakasanya balobi mama biso so tobalisi mwasi ezaka aller sans retour ndenge tosi tobalisa yo tosi tolia mbongo ya libala o baloba babengi bioma tosi tolia mbongo ya libala yo mo osala retour ezate yo kovanda kala ndako ya libala na yo sambela kaka to kobota mwana mobali okokozonga pa na biso te soki omoni ke olingi ozonga kendene na famille mobali na yo po bango babala yo deja biso tosi tozombongo ya libala soki na mobali no bozo yokana te kende na famille mobali po biso ekolo na biso zo permettre biso te to garder na ndako si longtemps que tosi tozwa deja mbongo ya libala tosi tobalisa yo kutime na biso eza ndenge wana lokola tobalisa yo toza na droit ya kozongisa na ndako te ata mobali abeti yo ata mobali abuki yo loboko
yo fo vanda kana ndako libala na yo eza coutume ekolo na biso ezaka ndenge wana. Alors mama oyo avandaki na ndako libala azomona pasi basemeki baya babwaka mbwakela mabe baloba na ye boye mabe mama boti 5 ya mwana na papa siliki yo boti lisusu oboti lisusu makamu nazolinga te yango oyo bana 5 basi yo libumunene kobota mwana mobali te ka bana basi bana bazokola papa oyo aliko s'occuper na bana te po baza bana basi. Alingi kotangisa bana ba classe te po baza bana basi. Abi bana basi bakosala eloko te na vie. Na mokili bana basi bakosala nini? En passant bana basi bakosala nini? Wana na pesi mbote pe longonya na ministre d'Intérieur son excellence azalaki colonel siko akomi ministre intérieur son excellence Mimi Bikela bino so boyebi na kuma colonel Mimi bomona kaye na ngai lelo za su colonel ti akomi ministre intérieur to banda ko benge mon colonel échangé et commis son excellence mwana mwasi son excellence mwana mwasi nazuka ka kombo na ye na pesa ka ndakisaki ye na libota na ye babota mi mibali na mibali elle est la seule fille de sa famille na yebite pourquoi kombo na ye eyelinga ye elle est la seule fille de sa famille akota na police abandi musala akozaki colonel ça fait 2 jours akomi ministre pona kolbaki bana basi bakoma rapé bato na presque exemple na ye po yé babote mibali elle est la seule fille, la fille unique de son père et de sa mère le ministre papa o ya négligé ki bana neni surtout ya basi mama soko aboti boti lisusu mama pa linga kobota na bota kaka na koya kobota ta mwana mobali abota 6 ans mwasi awa ndesko papa lobi omoni yo kanga biloko na yo ale kene pa na bino awa lisusu te kaka po mama zobota bana basi kanga biloko kende pa na bino mwasa bino okanga biloko te na kovanda na boko la bana na ngai mwana oya mwasi ya 6e oyo nde penza ko boma libala ya ba parents na ye po papa alingaki ata mukete papa alingaki ata ko sentir ya ata mukete po aza mwana mwasi po mobali mobali alingi babotele mwana mobali lokola mama matrice nezo bota bana mibali te ezobota ka bana basi esali problème. Et c'est le problème. Alobi maman ni tout, j'ai vu ma maman souffrir. Maman ni tout. Baya nanga nyonso mama. Ba kei kokota mabala na bomwana. Au moins 16 ans akei, 17 ans akei, 18 ans. Pona nini? Po pasi ezana ndako. Papa lingo s'occuper na bango te. Moi c'est maman ka azuka mobile asali nini? Akei. So azuka mobile akei. Pourquoi? Parce que papa tika ki bango. Papa kenda. Papa kenda. Azo mwasi mususu. Akoma ko vivre na mwasi mususu. Libota o etika la ki sali boy. Pasi na pasi. Monyokoli na monyokoli. Kolia komela kolata nyoso pasi. Nyoso pasi. Nyoso pasi. Alors, bana oya basi.
babota misisi basi sho muso ezalaki te ezalaki aso azwi mobali akei mpo mobali azwa en charge azwi mobali akei mobali azwa en charge oyo naza koyebisa bino sikoyo mwana oyo asuka oyo ayebisinga likambo oyo ayebi mama Eliane so nayebi so likambo nanga nayebi te soko kondima nayebi te soko kondima ngo ayebi omoninga naza na 40 ans naza vierge oyebi ke na ningalaki mwa mokeko na ningani nga bia bandela na alobi maman Eliane Nito naza na 40 ans naza vierge na bia bon oh abi 40 ans naza vierge nayebi mibali te na vie na ngai komona mama na nga ko souffrir na ndako ya libala komona mama na nga komona pasi na ndako ya libala komona papa na nga pasi ndenga bande konyokola mama bayaya na nga bakeke kaka bongo kokota kaka mabala pona pasi elekaki bake kokota kaka mabala pourquoi ki kota libala parce que mobala azo ya charge pona ndako papa zo pesa ya kolia te mama fa mona pasi mama fa kenda kosenga bandeko na ye mama fa kenda kosenga ba parents na ye na bo mapeli bala ba parents ba boyi ko bo malibala bongo te mobali ya boyi yo te yuki na bo malibala pozo bota bana basi ba boyi boyebi pe ekolo yango pe boy lelo pe mutu makasi ekoma mais moi tango wana basi ya ekolo ya baluba ezali kaka oui amen mais lelo za subongo te lelo mambo changer zaka oui amen ba mama zaka oui amen sabo oui amen alobi lelo 40 ans naza pa na biso na bokolaka mama nanga na loba na vie nanga na kobala te na loba na vie na kobala te na bisi sikoyo na 40 ans wana nango mibali balinga kote abi na lingaka kutu te soki mobali kutu approcher nga ka boy na komela ke lokola lion na lingaka ko sentir mobali te alinga nga ke alinga na lingi yo malobana na linga ngo te abi na za vierge bande ko bino botala nga so ngobala moi sa vierge binginga na 40 ans za vierge na lobi te ka aluka mobali mais na lobi ka po bino bozaka bondengo yoki aza na 40 ans za vierge aza moseka bolinga boyeba ne bobenga benga na ebi bobenga boko benga na bino mama Nito e bongo siko aza api aza vierge ana 40 ans ngabi mama na mokili lelo oyo 40 ans abi na yebi mibali te pe na loba na koyeba mibali te pe na loba na kobala te pona papa nanga pasi oyo mama moni na libala pasi oyo mama moni na yina mibali tokoli na papa na ndako mais amour paternel toyebi yango te tozomona kaka pasi mukolo mususu ma papa denga mesana ki kaka kogangela mama kofinga ya na ngai deuxième famille atelemelaka papa alibi simba ngai abi tellement kanele kaki soki tozaki te ya nga simba papa na nzoto heureusement yekutu mwana mibale ya liboso zaki ko simba ete malédiction tikaki mukia simba papa na nzoto pourquoi simba papa po amonaki pasi oyo mama bande komona pasi oyo mama na mama bande komona mwana mwasa komaki na point asimba papa na nzoto po kaka mama bande komona pasi mingi mama zeka na komikitisa mama vandi kaka libala po babadisaki ye akende pa na baba papa babite biso to balisa yo kokozonga bate abina na 40 ans na loba na vie na nga na kobala te na zaboye mama Nito na bokolaka mama abi bandeko na nga nyoso mama motake classe penza malonga azate pourquoi parce que bakoya kotanga te mengai oyo naza mwana suka
na libumu na biso na resure kotanga. Ngai oyo papa na nga ayinaki susu mama na nga makasi pona botamaki na resure. Naza sikoyo kobokola mama na ngai. Na pesi mama bolingo oyo azwaka te pa mobali na ye. Na che mama lez, na latisi mama liputo mobali bandako wakosombela ete. Mama langa bonde la kanga lobi mama. Bala, o fonde famille, o bota ya yo bana. Na bisi mama na kokoka te. Na bisi mama, mama nde nazabo nazaka vierge. Mama bi, abi na yebi mibali te mama. Na kotika la pe koyeba mibali te, na kotika la pe kobala te. Po traumatisme oyo yo zwa. Oyo na moni na misu na nga. Na kokoka te. Na kokoka te. Bongo soki na zi mobali a reproduit même chose nenge papa sali yo. Bongo soki mobali na sali ngai nenge papa sali yo. Yo koza lokola kobota bana basi. Bongo soki nga pe na zi lokola neke kobota bana basi. Ka paso yo moni nga pe na mona. Non. Mama na kobala te. Na kotika na kabo mo seka. Mama ba ngwa bi non mwana ngai. Bala osala famille na yo abi. Na kokoka te mama. Traumatisme yo mona. Papa traumatisé biso sur libota mobimba. Vous vous imaginez que bana basi so komika na 17 ans. Tellement papa nanda ko mona ka so si mobali akei. Abi mama nitu. Bande konanga ba honora ta moko te. Atande konanga moko abali te ke ba bala ye, ba yebwe ba bali ye akena ndako libala. Non. Ezara kaki ami koti na libala vandi. Aki ami koti libala vandi. Komi koti sa mabala wana suite ya souffrance. Oyo papa na bango aza kosala bango na ndako. Suite ya souffrance ndezo kende kotisa bango mabala. Suite ya souffrance yonde kotisa bango mabala. Papa liko oza charge na ete. Po mwasi naza kubotele bana basi. E na mwana ya suka ya mwasi. Papa ebisi en tout cas mbalo okende. Libota pepe babali se babi tokozo ayo te. Kobota bana basi onde kobuma libala te tokozo ayo te. Par là sikoyo na ngena loba boy. Libala oyo nzambe alobi na Marie aimez vos femmes. Nzambe ayeba ki pourquoi ayebise ki mobali alinga mwasi. Nzambe ayebi pona nini a obligé mobali alinga mwasi na ye. Po ayeba ki na motema mibali bolingo ezaka mokie. Na mitema ya mibali bolingo eza mokie. Baza na bolingo mingi te. Eza na mwasi mosusu ana ndako libala boti te me mobali azolengela ye bazokanda bien. Mais oyo mwasi aboti bana 6 pona baza bana basi. Papa aboyi kotangisa bana. Aboyi kosokipe na bango. Bana bakoti kotika mabala. Mwana ya suka 40 vierge. Abia kobala ta kobota te. Pona pasi. Oyo mama moni. Parla na ngina lobake. Soumission oyo Bible. Et recommander la mwasi la soumise. Et rendre paix basi belé ba malheureuse. Soumission à Bible. Et rendre ba famille belé ba malheureuse. Soumission oyo Bible. Moi si soko vandi. Atali Bible le biki na se soumettre. Mobala ya bokelo so toi na se soumettre. Mobala ya fingi toi na se soumettre. Mobala ya sali boye. Yango bozo mona ke na tango akala. Mabale bande ko vana mingi pour ba soumission na ba mama, mais ba mama mingi bande ko bazalaka ba malheureuse na kati ya ba mabala na bango. Ba mama mingi ba sepela te na mabala. Mona ka mama vandi ba mama zo sepela na libala te. Ba mama mingi ba vandi ba zo souffrir kake na boko la bana na ngai. Na boko la bana. Est-ce que c'est une bonne décision? Oh maman zo kake na vanda kana boko la bana. Po bana na ba kola. Ozo mona passe ozo nyongama na vanda na boko la bana na vanda na boko la bana. Alors natonga Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir.
Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bande kovanda po ba mama na biso baselaka mingi soumission baselaka yango mingi yango ba mama mingi bamona ba pasi mingi na kati ndako mabala ba mama mingi basepela te na ndako mabala lelo oyo mabale koma kokufa kufa mingi mingi pona nini parce que lelo basi bakoma ko revendiquer lelo basi bakoma na ba revendication yango wana bozo mona ke mabala ya lelo. Moi, ça goûte un bali 5. Moi, ça goûte un bali 6. Moi, ça goûte un bali 7. Pour moi, si à l'élo, à quoi supporter tes macambo et moi, si à kala, à bande à supporter. Et ça facile. T'es trop zoom, ça sont moi qui n'a si maté. Moi qui l'ai trop zoom, ça moi si maté pour ça facilité. Moi, si à l'élo, à quoi comportement pesé à moi, si à tant à kala, t'es ça passe. Pour l'élo, oyo, moi, ça qui n'a pas moussala. Et puis, ceux qui ba maman na biso ba monaka pe pasi mingi. Ba maman na biso mingi ba bande ko sala te. Bazo dépendre kana ba papa, azo zela mobali ya kopesa ye, azo zela mobali ya somele lamba, azo zela mobali ya lesa ndako, azo zela mobali ya futa ndako futa courant futa mai. Ceux qui ont un problème na famille, mobali mutu fa pesa. Un problème na famille na bango libota na bango ba kufeli, forcé en kana mobali papa e, ta la famille na ngabwe. Papa e pesa ngabwe. Et surtout ce que mibali ya bongo yeba kike. Azu en charge, azu famille en charge. Okomi payaso na ye. Okomi marche pied na ye. Ako sakana na beto lokola ballon, asala yo ndenge motema na ye elengi. Yango lelo bato bakoma koloba ke basi ba changer, oui. C'est normal basi ba changer. Siko bino moko botala bino bato bozo landanga. Ndeko na bino mo sa na 40 ans vierge. Daga ayebi yango te. Ebino basi ba mo na tetonte. Ayebi yango te, bine ba embrassaka mobali te. Ayebi justement te ndenge ni ezalaka. Ayebi bolingo wana te, ayebi yango te. Papa c'est qui tellement agressif na ndako. Papa c'est qui tellement konyokola maman, ko finga maman, ko beta maman, ko sala maman mabe. Nyoso bande ko sala maman. Yazo tale po eki mwana suka. Encaissé atali, il traumatisé ye. Et traumatisé vie na ye. Abi boye. Boye, on donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. Oh, ça n'a pas eu sa peine à moutou moussousou. Atali vi oh yo mama zomona. Passion mama zomona. Ngai pena ke no mona. Na ke mona passion ta, malamu na vanda. Siko nani a rendre famille malheureuse. Et ça papa. Papa a rendre bana na ba malheureuse bana ba bana basi. Père de 6 filles. A rendre bana ne ba malheureuse. Atiki moi si o azana bana 6. Aki kozwa moi si mususu. Et puis moi si wana ya zui, akute ki puis moi si wana aboti bana. Azana bana na ye, abandi ko bokola bana ya mutu mususu na bana oyo ya bakisaki. Na moi si wana. Aboyi mama na bana 6. Oui, kota ki ndaki abota ki moi si moko aboti mobali moko. Bota e bana mibale.
ya liboso bota ki mobali ya mibale ko landa mwasi abisi mwasi be stopper mambo bana basi na lingi yango te bana basi oyo lelo bakota mabala po bakoti boyebi ke mwasi so asa koti libala bapeseli ye dot te ekomaka pasi mpona mobali apesa dot parce que mobali alinga kobala mwasi ntango azomona mwasi boye aza na kati ya ndako aza na bilamba boye ana posa yebake soko alongoli bilamba aza ndenge nini kati na ye yango wana esalamaki periode ya fiançaille bafiance nano mwasi basi kofiance mwasi babali mwasi eloko mobali alengelaka soki bakei kolongola mwasi bilamba mona dessin oyo namonaka na ndenge libanda eske na ndenge kati eza bongo eske aza mpenza boye nde nazomona ye eske mais mwasi oyo asa koti libala mikotisi et puis tangu azokima azokende komikoti libala azokima galère na ndako na bango kimi galère mobali ayebi ke o pa na bango ba bien te ayepa nanga yango ekota libala papa oyo a rendre bana na nyonso ba malheureuse ba fille na ba nyonso moko ta bali bakota kota na bango ka mabala bakota kota ka mabala pona pasi elekaki bota la point nini oyo papa boma libota papa boma famille ko boma mutu ezaka te mutu akufa kota na sama bele non torture morale ezako boma mutu torture morale ozako torturer mutu moralement ezako boma mutu na tunye bon siko papa la bino ngo kota kenda aza heureux kuneska kenda po bote kimona mbana mwana mwasi abia kota makenda kota libala bota mwana mbana mwana mwasi babeba na mwasi ti bakabwana ti na mwasi yango bakabwana lelo oyo bana na nyonso balobisaka ete pour ceux qui bazana na situation bazana ngo vie au bazana ngo ya médiocre eza pona papa na bango alobi surtout ngala nga ko sentir papa te okoki ko te yanga ndenge nyonso lingi mama nitu ba pasteur ba kokate na pasi oyo to mona mama nitu ngala reserve ngai ona mona suka na reserve na komi ko sunga bandeko na ngai naza mwana mwasi ya suka mais na komi ko sunga bandeko na nga na préféré na vanda na sa la famille ba benga nga molimo wa servitude na ndimi pourtant nga na botami na suka nde tango penza papa benga na ki mama ba mama kende mama bina ko kende pa yemo kote mama futa ka ndako bandeko ne basunga ke kaka ba parane basunga bandeko ne basunga mama bisanyo kwa miboyi menga na réserve mais na kobala te na kobota te na kozalaka aboy na kozalaka 40 ans vierge pona papa yango wana bandeko soumission nyonso tu ezaka kaya kondima te lelo oyo komi bien parce que moi ça biba droit na ye lelo oyo komi que moi ça zo telema moi ça zo loba que awa c'est oui awa c'est non mama oyo soki atika ki na eta musuli bala wana alinga kia mwana ba pasi nyoso mwana ki boite tango boti na mwana liboso mi balé ya misato moni kezo simba te tika baseme ki baya yo boti susu mwa mwasi nzoka bana ezali nzambe domaine eza nzambe mutu apesaka libala soki eza ya mafinga atolati super atomeli jus d'orange na verre munene boye ero kitate atomeli jus ata soko ozolia biloko ekota na estomac te banda komata na mutu ekokota na estomac te biloko komata na mutu ata soko oza kolia biloko kokota na estomac te komata na mutu pona nini pona pasi yango na bible bina biso ke malamu ndako ezangi caviar ezaka na matembele mais eza na kimia ke ndako eza na caviar eza na kimia te kimia eleki nyonso ya wana zobisa papa mobali soko bali mwasi pesa mwasi na yo kimia
pesa mwasi kimia, pesa mwasi bolingo. Soko pesi mwasi kimia, pesi mwasi bolingo. Okomona mwasi pa kozongiselo bolingo. Basi musu bomona bakoma kanda. Oyebite ponya komi kanda. Azaka gentil te. Soto ke pa na ye kaka kote na chambre tikipisa na salon. Mais suite ya makambu oyo mobali ya sala kaye, akoyemba papa ya malamu ndenge nini. Soki mobali asekaka na ete, mobali azaka gentil na ete. Akoseka na papa ya ndenge nini. Ndenge ni akoseka na papa ya soki ba na ndako. Makambu ya mutu ko banda ko eteleka makambu to banda ko makambu na ye. Ezokufa na motema. Esengo nini kozana kati ya ndako. Soki yo mobali we na bapaya, mwasi alambela bango sokipe na bango malamu. Aussi longtemps que yiye moko sokipaka na ete bosola ka malamu te na kati ya ndako. Mibali mingi ba détruire ba famille na bango moko. Bana mingi ba se révolter lelo pona ba papa. Bana mingi ba se révolter lelo pona ba papa na bango. Parce que mwana moko te alinga komona papa nyoko la mama na ye. Mwana moko te na mokili. Bana nyoso bana kati ndako libala papa na mama balinga komona toujours mama za la heureuse, balinga komona mama za la bien, bana balinga komona ke papa zolinga mama. Ceux qui papa bazolinga na mama bozomona bolingo wana epesa ka bana bonne santé. Ceux qui bana bazomona mama zo souffrir bana babela ka pe pamba pona ni bakoma ka trop soucier mona soucier koti bango mama na biso po pasi ya mama bana bayeba kango pasi ya mama bana ba ata mama sesa mona zo teka mama. Nini mama, nini ka papa na bino. Mwana zo bomba papa, aliko pesa detecte papa na bino. Yangwana bo pesa ka bana torte, soko moni mwana telemi. Abi papa na mama, so bozoka na sute bo kabwana. Papa na mama so bozoka na te bo kabwana. Ezalaka po baliko mona te souffrance ya mama. Ndenge mama zo souffrir, baliko mona ngote. Yo babake ceux qui bomone zo simba te bino mibale boka bwana pona kati ndako libala muto nyokolaka moninga mingi ezaka mobali mwasi ndako libala bimaka te akende kozo mobali na libanda te mwasi ndako libala bimaka te akende kozo mobali na libanda dekone non mais mobali aza marié abimaka zo kende ko dekone zo kende ko linga basi libanda ako kende ko linga basi libanda ata lingi ata mwasi na yebi mona pe tiki pe kakate ye wana zaka ko kende ayebi kake na sina bala ye asi avanda wana akose eloko moko te aza mwasi libala nzoka ndelo ko lingi basala yote ko sa pe moninga te na kokotsa komba pasteur Marcelo na kati pasteur Marcelo za mater mo lobiki bino mibali ndenge bokendaka ko dekone bozaka ben fidèle basi pe bakoma ben fidèle po paso yozo ozo pesa moninga yo ko linga ba pesa o yango pasi oyo zo pesa mwasi okolinga mwasi pesa pasi wana alors mibali oyo bokotala nga bo revoir evandeli na bino na kati ndako eza ndenge nini mwasi na kati ndako bozaka ndenge nini bana na yo soki paka na bana na yo osoki paka na bana ovandaka ndenge nini na mwasi na kati ndako na bino bozalaka ndenge nini papa ya bomonaka bana mosusu akomi mukolo azokipeka mama na ye azana mbongo azokipeka mama aokipeka famille ya mama omona okipe papa te aokipe famille ya papa te pourquoi parce que ebiki oyo asokipeki na biso te malamu na pesa ba mama kulutu na pesa ba mama leki po tango tozaki na place ba porter biso main forte batata mwasi bande kofinga mama loko batata mwasi bande kofinga mama tokopesa bango te tokosunga bango te na mokili oyo nyonso ezalaka na intérêt ba famille mingi ezomona pasi emoni pasi surtout ba mama tango akala ba moni pasi mingi na mabala pona likabo ba bengi soumission mais oyo balobi ki aimer vos femmes mibali basela ngo mukie mais soumission de basi baselaka mais lelo oyo bandeko soumission ngo pe ekomi 50-50 pour moi si elle va kendaka musala moi si elle va bi ko luka mbongo moi si elle va bi ba droit na ye moi si elle va bi limite moi si ya mobile faut ça la awa moi si elle va makamwana. Alors papa bomeka ko revoir papa obino bokotalanga soko za akati ndako libala ovanda ka bien tena mwasi na yo vanda bien yango bomona ka mobali mususu akufi mobali akufi akei mobali akufi na sima na ye mwasi akomi santé mwasi akomi kitoko bokomo kama ye mobali na ye akufi nene akomi santé oui na motema ya mwasi epela bien akende ka nyoko linga mingi bomoni mwasi akomi na santé mwasi akomi kitoko akomi bien koleka par rapport tango mobali akina bomoi. Alors papa soko za na mwasi zo soya mwasi na yo zo soya bana na yo vanda na bango malamu parce que lobi na yo oyebi yango te
soko ozana mwasi na kati ya ndako na bana zwa soin lakisa mwasi na bolingo bana bamona ke baza ba fruit d'amour bana bamona ke baza ba fruit ya bolingo na bino no bana bamona ke mama zo souffrir pozo bota biso toza basi papa zo linga biso te yango mama biso zo mona pasi mama avandika na boko yango vandaka ke na vandaka kana boko la bana na vandaka na boko la bana na vandaka na boko la bana enyokoli ba mama ebele likamwa ke na vandaka ka na boko la bana enyokoli basi mingi likamwa na vandaka na boko la bana basi ebele ba enjoy te na kati ya mabala na bango basi ebele ba sepeli te na kati ya mabala likolo ya nini likolo ya mibali papa olingi ba peso respect olingi ba mona openza soki ndenge nini olingi ba lengela yo linga mwasi na yo linga bana na yo parce que eza ba charge na yo eza ba engagement na yo oyo salaki domaine akobota mwana mwasi to mwana mobali eza ya Nzambe to mona na Bible Abraham akenda kobota na Agar Abraham akenda kobota na volonté na été mais Sarah lokola azalaki mwasi azomona ke loko moko ezo manke na mobali nanga azomona ke mobali nanga loko ezozanga mwana azozanga biso boye mbuto uzanga mwana boye pona garder mobali nangai na pesa permission akende kobota libanda nazo mwana wana na bokola mwana wana pona garder libala et alokola ba mama ba soumission oyo ba mama bazanga na kati ya mituna bango et banda lelo te banda na tango mama Sarah episi mobali na lobike papa zo mwasi mosusu bobota na ye mwana Sarah pe Abraham pa sepeli akei Nzamba kangaki Agar mabota te atikaki abota aboti mwana pe mwana mobali mais lokola Nzambe na plan na ya yebeki ke Isaac foya fruit d'amour Isaac a fruit d'amour ya Nzambe ye moko mbuma ya bolingo ya Nzambe ye moko Isaac fruit d'amour wana Nzambe ayebeka kopesa ye au moment portant Nzambe apesa katango alingaka chaque chose a son temps avant la saison ce n'est pas la saison après la saison ce n'est pas la saison non plus Nzambe atikaki Agar aboti pona nino sali boye nga na pesa yo promesse mwana promesse mwana bilaka mwana likinda zali mais Nzambe lokwa aza na bonté lokola ezaki déjà na plan na ye ayi ko pesa Sarah mwana na tango ya lingaki ayi ko bota Isaac mwana ya bolingo ya Nzambe Isaac mais Sarah pour garder yo bozo mona kelelo ba mama bazo vandaka libala nanga mobala ki aboti libanda okayenga motema na sabona bata banda na Bible na Sarah tinda Abraham akende kobota po ya garder libala po yebike Abraham ataboti mwana moko libanda et ko sala Abraham bien akoza soulager et ko permettre ye à garder libala na ye mais na plan ya Nzambe zaki bomote na plan ya Nzambe mwana Nzambe alingaki abota mana inyo na bango ezalaki nde Isaac oaza mato ya koyoka ayoka babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja pona lelo tosukisi awa. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamba kalusaku muna. Nzamba nibeshine bana bitu bons. Boka mataba bizu. Bonne journée. Bye bye.